Tete, Jirgigi, Palmi, Serge Palmi, Fambio Ralelie, Mayo de Korezanga, Maboko, Fambio Raye, Kasi Bomba Kata, moi parti Anzoto, Elvis Elvador, na Kosuka Wapi, Héritier Minimbu, Chancelvi, Indinga Mbote, Arleniwa, Papi Kader, Guy Lele Bopolo, Trésor Tedika, Cédric Azadinanga, Fabrice Atakaye. Vraiment, bomoni, héritier Watanabe, président héritier Watanabe. Orchestre na liboso, tozala wana na ba. Vibratoire, ba Yasser Arafat, ba tout jeune, ngapi na zalaka wana. Le salaire qui na tamo bo Fabrigas, tant sali mouvement. Ba yaki wana super Fabrigas ka bango. Ni mouvement na moni na monaki à venir. Tant tozalaki. Wana bambonzo ba dada pa dada de to travailler pe kala ba fréquence ta na matiti dada taboche le père donc vibratoire mbuzi contremaître Cédric Lendo azata na sirasa ko vibrate na site internet biso eza makambo TV na lobaka ndi bozo ka site zo lobane makambo zo pesa manakati makambo vraiment sans même ngoza yo la valeur de la presse congolaise na kati boulot malgré confinement les choses zo tourner zo baluka pour nous le information. Merci beaucoup de tout azolanda vraiment de tout azolanda zo komela biso vraiment na senga luba merci là on a zo mona vena nga atose kangi on dirait de Londres na moni mon vieux on dirait que des États-Unis mon boss Jack Sobanuka mbote belle place ozali merci beaucoup de na biso moi na moni sur ma caméra ado le pro toujours et toujours na simalanga vraiment na cadre ya boulot ami des stars ya lelo to ya mbi fambi ndenge yango to solo là mamu surtout les parcours na ye par rapport ya boulot na ndenge lelo to bikaza ko pa bina filme to banda mo parcours na to ba musala ndenge atambola to ba discuter na zo lelo asa ko lelo pa bina filme voilà na salle invité là. Ouais, bonjour. Santé kitoko mambo tout pépé le vraiment kando mon vraiment je senti déjà mon couleur à parler na que ko bo boulot ni to ndenge il faut mon couleur et ma moi dimension na habité je ko parler tout ndenge c'était un confinement mikolo parler na côté na za sikoya donc nzamba zo sunga yango to mambo ekendependa bien kando moni wana yo mo déjà moni da kitoko fort. Voilà ba ça na so ya eza makambo TV na bazote par rapport à interview ya lelo roso ngila somo parcours na yo vie na yo c'est pas nini bana musique nini e banda petit lelo okoma na sika ozo za lelo na bana musique na ndaku na église na ndema na église na Équateur na Guadeloupe après wana na oyemba lisusu na église catholique na Fatima na Centrafrique wana côté ba ndeko na biso ba juste noyaga donc na oyemba wana après wana na ozonga lisusu na Équateur na Guadeloupe na oyemba na église protestante et après ngana mungwandi penza na mwana Équateur mama zambuza mama za ngombe ngamo papa za mungwandi donc na za mungwandi côté papa ko na pesi pe bangwandi nyoso mbote baza na musika fambi oraye na olongwana na ozonga na kin pe na travailler na kala na ba oncle na ngai gwaki omer na pesi mbote côté zali na ba vina biso ba Gilles Kwata ba salama orchestre mon ndaku to bandaki de travailler na na petite sœur na nga Lisette Lokokuya zalaki ayaki pe na quartier latin bando e bana basindi après wana to beta ba fréquence star na baninga misusu mais avant to beta fréquence star to ando travailler de ana batu to zaki belé ba ensemble de zaki ba Robino Mundibu ba Omba Gola ba Fabregas ba to zaki belé ba Yasser Arafat vibratoire vena biso Nono Fuji donc tozaki ebele to ando travail ba tout jeune bao donc misusu na ko bosana baza mo ebele quoi to bando travailler wana après fréquence après na obeta fréquence après fréquence star na kesko pa vena biso Adolphe Dominguez eza jour na yaka matanga ya papa Kulu Georges Lito nde esala ke tokutana na Adolphe Dominguez kuna apesi pe mbote kota zali ayesanga petit na ngai photo sala featuring mona yo to betama RTNC mo 3 RTNC après ça no featuring tant to bandi koya et comme pe na orchestre bonga pe
na kala na ndo linga ngote mais tant na komi déjà na sentiment na linga mbamo bon ndo eloko olinga te mokotika bon orchestre nga ndo mona onde nde tente kosimba te bon nakoloba pe te ke simba te mpona ndo beta fréquence star na olide nzembo nga ndo na ndo zala ba chance ka ya olide banzembo na fréquence star pe na fréquence star nde zala bongo équipe honnête matete une équipe na lemba pe une équipe na donc so muta matete azoyemba obligé fo bato lemba bando boya yoka bando boya parce que nga ndo zala ba chance mo so na oyemba bato lemba mo ndambu ba osepela na donc so na kiti na fiso yemba na kiti mo ba ye ndeni ba oluka bazwanga siko na koma na équipe na bango kuna donc tana longwana na ya pa vina isa Adolphe to yembi ne pe nzembo mo ya est na tsaka pe nzembo mo kuna na yemba nzembo to yembi ne nzembo est to yembi pe su nzembo ya 14e sommet ya francophonie o salama ana Kinshasa donc na yemba ngo après wana pe sanga pe nzembo yembi nzembo ya Moïse Katumbi nzembo ni rappel nzembo to yemba nini balinga balemba ba chance à réseau d'amour balinga balemba trophée pe bazwa te Katumbi na jire na suki na nga na yo lovo yo yozomema nga malweka l'amour yo yozomema nga malweka lopango lobaki kiosombeli nga na vanda nango zoko yebaki kelobi ekokoma nde tomboye mutuka lobaki kiosombeli nga na sambola nango zoko yebaki kelobi ekokoma corbiare lovo yo yozomema nga malweka donc yango nde nayaki otiango kuna après yango nayaki olongo na vai na ndako nasali 2 ans na ndako mpona raison nini bon namonaki mamobola ndo luka namona nde yango te tozalaki ensemble na bamaster mosusu baseda mbala oboka ya mado wana tozali na baseda tozalaki na balimousine ferrari tozala maison mère sikoyo aza baprésident ferrego donc tozalaki ebele quoi nazoma chance otravaille na baninga mo ebele bamishka yaza epa héritier batanabe donc bango tu wana esali susu ntango navai na parle 2 ans namoni mpendaki na koma okemba na parle 2 ans ezalaki ke baninga batianga bayesengaki yo fosala mouvement tala boye wana sikoyo olongwe pa Adolphe ndo beti 2 ans wana osala 2 ans olongwe pa Adolphe esimbaki te to nende olobi ke eloko ngo ndo oluka ekomaki nanu te bo ezala nini wana père donc mambo mosusu eza ya sek ya kati wana epesaki te nayoki olongo wana tozali na badrope nzau na bavi na biso baheritier minimbu batianga poa série wana po wana bapesenga ngamona mitalaki nao naamona neti te mambu no sikoyo te esenga mpona leka na orchestre mo ntango naokende nayoki peke vibratoire contre maître asali orchestre ntango balongwaki sika nde esalaki tokutana na ye masalanga mwa bo jumar lutumba napesi mbote na lwanda botazali ayoisangaki te mutu na aza awa boye asali movie fo bozala wana bosala mambutu nde nayaki wana ayisinga yaka na hotel tozana nde naye na hotel mpe tosololi mambutu ali obandi na ibata bandi nakutali ya baninga mosusu deja baza donc tobandi wana ti esa toyemba nzembo ya liboso ebimaki nayemba na nzembo ya titre nango na album plan B titre nango ezalaki base j'étais Jirgigi Palmi Serge Palmi Fambiora lelie mayo de korezanga maboko Fambiora ye kasi ebomba kata mwa parti ya nzoto Elvis Elvador na kosuka wapi héritier minimbu Chancelvi ndinga mbote Arleniwa Papi Kader Gilele Bopolo Trésor Tedika Cédric Azadi nanga Fabrice Atakaye no yonde nayembaki yango mopanzi wana après tobandi siko koprépare totamboli na ye mpe neti Adolphe so nabosani te Adolphe mpe na biso Adolphe atambwisi yanga ma tro batanzanie bazambie barwanda tokende ne mamboka ebele na ndenga Congo awa nakeba Lubumbashi bakindu bamwanda bakisangani nyonso natambola bakalima bakalemi malgré moneka mabe kaka nando raisonner bamamwa bon après wana esalaki mambo nyonso ezala nango kaka babureau orchestre
omona nyonso ezalaka te ke baprésident ezalaki comme si président kozala na ye bien mais ana babiro moko boye mosusu mpe ezala mwa babagage mambo ebele sikoyo naoya epai vibratoire tovoyage na ye mpe tokenda na ye awa totamboli na ye toke balufu toke lufu 3 fois adole mpo ayebi tozala na ye mpenza kuna na lufu chambre moko bani donc tokende su Luanda tokende Luanda tobeta des concerts na Luanda na junior et puis tobeti na Zaba na Palanca na Angola tozonga ndenge tobandi siko travail tobandi préparer plan B pour plan B voilà ce que tokomi place ozalaki na vibratoire makambo ndenge ekei bobeti bandule aux opportunités kaka part vocal wana osaleli mosusu à part vocal nayemba pa nayembi mpe lisusu nayembi baconcert mpe nga mono nasalaka non presque tous les concerts na créa deya bamoko na nga babilo moko donc nayebi lufu moko tokende wana dole mpe ayebi nasala pe succès à faux mwa mpenza babis nazonga na makambo ya bien donc elakisaka boulot eza te ke ye kuna faux chanteur alongwa te wana boulot yango wana déjà pai batango abengaki oso nalandi bien babengaki na bureau babimona ma asali orchestre ya bovandi bosololi oyaki en tant que ozala neti partenaire to bacofondateur to mpo yaka musicien simple ozala no mpe kaka bongo ye moka entreprise bon nayaki na nga kaka nayebi ke oza na bamambo na yo banzembo na ozala na nini nayebi ke ozala mambo no mais eza plan na bino tobeta nzambe esasungi toke so osala mambo na yo mpe osali mambo na yo dès le départ déjà oui ensuite tosola na Juma Lutumba ayebi mambo oyo donc tosilisi kosolola na matete na kwenge mpenza tosilisi kosolola après nga mpe na keta na moni siko move bandi nga mpe na calculant na yesi baninga baboyaki on te simba te yo ndeni uti odi pa Adolphe kuna ozala vice président simple simba te ndeni mutu ankutu no apesi mambu te oke kuna ndeni vomeki pa Adolphe mais natalaki oyo mpe mutu apale wana mpenza mutu apale na biana ya wana navandi mpe wana tant tobandi mouvement namonaki avenir tant tozalaki wana bambonzo badada po dada deya totravaille mpe kala bafréquence tala na matete dada taboche le père donc vibratoire mbuzi contre-maître basusu totangi ozala bana matete kaka tout jeune tout bana matete siko eza nini omoni matete so totali yango bien matete eza so tali na baorchestre nyonso bana matete bazalaka mystique bazalaka nde moko te na batutu donc bana matete so tali na quartier la te omona mwana matete danger so tali mpe tan fabrika azalaki na wenge mwana matete danger donc otali fuji nono fuji kuna na BCBG danger otali omba gola na quartier latin matete danger otali Gino matete chez président Fali Poupa danger ayemba poisson d'avril donc biso bana matete tozala mwa makila wana nde na kala bato bayeba biso ke bato ya bitumba mais nzambe asali mwa mama bo tokomi pisona kobima na ndenge ya ba TV après wana tant obeta na monde qui a venir eza na komo continuer mais tokomi na ba studio tokomi obeta na mona penda ke orchestre par rapport nde bandaki par rapport ndenge bandaki na sikoyo to bozoya na ngona nde boke ke mabe olebo mata bozokita na tala devise na biso ndere e komo ndere kotimba na kofinga sokotimba na kofinga na mona ndere ezodimine na biso bato toza kuna soki mokolo orchestre asili donc biso mpe towana facilité osila po biso yaza lowa nzete biso totoa bambuma donc ye so kauki biso mpe tokauki yango na mona nayemba bavocal kuna na nzembo ya igokolo nayemba vocal na kati wana nayembe de vocal nayembe vocal kuna tosali mpe bakere na baninga mosusu na banzembo ebele donc après nga mona préféré na longwa na sa continuité ya carrière musicale nanga voilà wana siko longwe mama na makambo yango wana je salue Yannick Dondi Yann Dondi Mamale ainsi que notre sœur Mi Dondi Lombo Tebele parce que Zali otali siko Monique nde bozo bana na ndenge pe na ba ambition ezaki yeke su bongo te je comme ma BG comme okita bokabona mwana mai na ndenga bien na ndenge nini pokune zali kambo leta révocation kota ki ayaki na contrat oni su ndenge nini yo longole na façon
na lunga ndenga bina profiter pe na pesi Yannick mama lembote wana penda na moni kota masalanga président depuis que pomba nuance merci pe na ba conseil kanda pesaka donc ba bonne chance na disque na sika bina donc na lunga ki na ndenga bien na tala ki ke carrière musicale na ngeke na comment moi net na OK bien tino tala ke ce qui batuma ba na mouvement donc et ba maman bona ko lo ba ngo pété pongo na lukano carrière na ngezala bien na linga no mambo finga te ma boya pe mututé na luka pena mamu na ngekende nanu esala mamu na ngekende nanu donc on beta trop masolo ya élève donc na longo ki ke na sala na côté na sepeli ke oyo donc bref na bolo bakia mambo nga na olinga donc tout le bandingi ni na bitu ba fana biso tout ça clair na mamu to zoloba tout le bakia tant fanga vanda tali amonike na batutu azolongo ba ta promotion na votre génération na yo bondi bo kende lo moni ke bina fila zo kende bina zo personne mambo kende bien yem to mikolo asayene ta fini bato bitele pratique parce qu'on a kende place wana pour tele par rapport à ba idée na autre oui na mona kibongo na mona bona tali penda ke na moni mambo nga na olinga na moni awa te komo kita na kanisa ki eko sala na moni penda ke esimba na ngoso ndaku na ngwa na kuna donc il faut na ya wana na yepe wana avandi na moni pe ke azape na chance ka jour na yaki pe ka jour studio jour mosko yaki bien ki na bi na filer na téléphone a bengi to beaucoup tenir na ba bureau to ba ki otiko ndeza na maison mero yo beti simbite longwa esindeni ezaki ndeni to moyaki ti bandi mayo na mta chance na mema na ba tuté nga mo de avoir na ngeza de abat donc so tali na ba vidéo mo na penda ke so tali ba répétition ya élève du maître ya kala avant nga na moi quand même bilongo ezala ki wana sauf que président Matete Bomoko Blanchard de la yekutu pa ya kakaka apesi merci mingi na président biso Matete Bomoko Blanchard de la Patubilele Idriss 12 balles Moïse Basende batutu mukonzi dia guerre et puis nan na biso directeur na biso d'Ertin Sasa CG na biso Yves Ntilulu Tazali ya Dropenzao donc na mona ki ka venir na nga iza awa ndako na nga penda mamu na lukangwa po ovanda na orchestre mo obu OK ezokita siko yo lobi age ezokende kala mingi te to koma ba 40 siko 40 onga na okoma baninga ba okoma ba leader na ba age amke ba 25 ans to ozokita tende ozokita siko ba age wana na sala mouvement quand amona ga moyen te amona ba on ndako na luka yo na yaki wana est-ce que ton hôtel yo mona pe ke boza bino surtout ndenge moko mona te ko beta ibra mutema te ke pour bino bon so botna libumu moko yo so longo supa oyo oloki ete pa de la forêt to ke place mususu oliga ibra oliga bina file kaka mona te ko moni héritier Watanabe président héritier Watanabe orchestre na liboso tozala wana na ba vibratoire ba Yasser Arafat ba tout jeune ngai pe nazala ka wana de sala qui na tamo bo Fabregas tamo sali mouvement ba yaki wana super Fabregas ka bango donc ezala ete ke héritier Watanabe ba inaki bango po te ezana na kaka est normal so calculer carrière nanga et a sali 3 ans et pas Fabregas vibratoire a sali 3 ans na 3 ans na ayebana ki a sala de succès ayebani azana mutuka et puis ba pesi na nzembo au monde ayebana ki ke o iba songa na sali 4 ans kuna na 4 ans na tam suye bino vocal na ngate poso na bi yembela vocal na oyeba c'est franchement moni donc nde na yebo sepela na sio na yebi ke sepeli comment ya sali 3 ans na 3 ans na ba pesi nzembo pe na 3 ans na ayebani na 3 ans zala de pe azala ki chef mambutu na siko 4 ans nanga ayembi vocal bila na o pende eza bien te et diembela elenga donc bila zo vibre donc nzembo sali 3 ans et 4 ans nika ni donc ni poso mo boke ba muni pe misa koti na terrasse mabangi donc ko bondo mona te o zama makasi na mo pa ndule il faut personne yo ouais avant penza donc 4 ans il y a sali kuna yebana azona nzembo sala 3 ans ya sala ngasko 4 ans nga pana donc 3 ans na yeba access ou une année na sali ni na tambola makolo so makolo ngo bako tinda ngape finga mtu wana kuna orchestre wana kuna okana pa yo ni bien
na ofinga ye pe ba ye pe ako tutanga pe tutinga pe minga kara ki OK perte oh mon donc ça inutile na linga carrière na ngai ikende bien. Voilà, j'espère que ba internaute bazo na biso à travers Raison Makambo TV balangi vraiment femme binanga lobiani mwana bato na besoin de vivre na ndimi te ka oyinanga asepeli kota zali. Ah bon kwa bike fambi wana okende osala mambo bien mambo bela bien yo za sio pena ka sepeli yo longwe pa na yo ke place mususu nde bozo longwa na bino boy po dese ba longwa na bango est-ce que ça sepeli comme c'est moi ça bongo po bato ba longwa comme c'est moi au moins teke orchestre saka na mambo na ngweza ka yango eza comme c'est moi ça là sepela na yo tika na bana bato musu ba ya pa rien bien so ndengeni ba ya yo baza comme singa na ndo fene pe ya mo bando zela ke fambi o fa longwa ko ya telema na micro donc tanga na longo ya na pa matiti yo idoloja wenge ka continue que tu na koko yango wana vraiment biso toza wana et puis ngapenda ngala mona wenge ngala mona wenge penda ngala beti place o baba lisha bauta baba Diego bauta donc ngala penda mona wenge donc ngapenda na mona wenge na obe na yemba skwa yemba ndesko et pas élève du maître donc na makila wenge na pena makila ba maître vraiment akati nanga jusqu'au kende oza contre maître oza nani yo kombo oza lali bilo mo bo pesa kombo mena no famille ça peut maître volontaire vraiment bilo oza la pour la vie mo pesa kombo tala no contre maître so ya lo comment est-ce qu'on nani pour le ah no ambi ça peut aide maître ça peut nini na ebite ngai vraiment les ambiances de amis les stars fambi boni siko bina file to komi siko bitika mambo ezali mambo siko ezali ngeni mambo ya kitoko na yembi de nzembo tara déjà na yembi de vocal bo bang kalaming te ba surprise bien ezali au mona na loba trop te po bo bino mo bo mona to za longo na ba yembi omba te bazo ba beti tsaka ivra mtema mba mona vo wa shosho ngo boya nini ndeka memba vinanga fambiora tango na yebaki yo te vinanga zalaki normal tango na yebi yo zote koma kokono zambe sala lisusu moiza zonga na vinanga ye pona longo na susi oyo vinanga vinanga fambiora vinanga donc tole la wana et puis na te sous vocal na nzembo oh tara yemo élève du maître alobi fambiora je venais faire vocal na nzembo wana nzembo succès mbanda na nga simbi touche pam parada pam mbanda na tsepena na terrain ya bolingo tozala kinga na mbanda atakenga na kanganga na take pakanga sokinga na bukie yepe abukinga sokinga na virouge yepe kuna virouge erite minimbu jansi soloko if de janeiro kati fola banda nanga simbi touche vraiment ada toza aussi pour la prochaine fois que bien le blo abeta iratarate tant nous tu veux moloro na se se retrouver tant kuti maman surtout na ndenge ozo raisonner les ouais na moni vena ke iba CG bazali au sentir so CG ndenge tant mususu ezalaki côté na zalaki so CG côté bo mona de yake dans les cani pour ça tumbo te na mona vena ke penda na mona ke CG lulu penda bantique zo sala na mona penda de artiste ça na mona ke élève du maître za entouré penda na stage musique ba jeune et puis moi za jeune za no mona mukina âge azo sala mambo minene na ndenge na voilà donc na mona penda ke so seja côté penda sepeli seja penda côté sepeli au mona penda ke aye pas pesi bino bambote sexy bino donc vous à l'aise vous ensemble vous même moral yango nde pesa esala force surtout wana ba bolingo wana surtout zaka yo yebo face okuna yebo face et moi leader abisi mi c'est moi yo folela ba mino et moi koto yo mo pesa conseil na nenga fo wana esala ka fo quoi donc natala na sepela na ba maso atikali ba bonne chance bo bunda boza place na ngana zaraki ana okabeno ba vocal pesana comme yo okabela voice mata ya mabe na sala bele na sala pende beleza
Donc yango wana penza vraiment ba programme siko ya bino ezandenge nini kuna bozo bimisa nini apa banze mnongo bimisi oyo l'album ezo bima. Oui, album ezobima, album ezobima et puis album yango to kabola na deux parties. Moko ebima na décembre je crois. En novembre ou décembre. On est bon combien de chants? Siko to bimisa à peu près 7 chansons. Pour il fallait to bimisa ndam mais bato bazo somba kaka. Bato bazo somba premier belé donc pe ba to te ka to beta. Na moni penda ke koto ba beta musique ya mbongwa. Donc ba valoriser penda boulot na biso ezo penda mama mbezo classe pour son raison mona na pe obeti ma concert ma bozi enveloppe obeti concert aux enveloppe donc nous to sale ke na enveloppe vraiment donc na moni on penda na sutu kyango et salinga bien penda ça on tambolo moni on te na ye na beti des concerts ngala lo bananga ka mam na biso dans beti ka des concerts na zika des concerts na zika des enveloppes na ndambo aïe moi je bien ma casse non si madame va c'est ma casse dans changement des gars na pesi pe mbote kota zali vraiment mbote a trop donc pesi mbote katifola précieuse kokolo donc batu tout batala biso juste na bosanité junior nzapa Samori le grand rappeur en Allemagne donc vraiment ça na ba papi Kader na bosanité vena José de Londres Igor 2 minutes Simine Aga Jimmy Fambi Cédric Fambi maman nanga Mwamba Valentine papa nanga Dona Fambi na pesi vena famille Kobo Mbimba mbote côté bazali donc de la fin comme dans la fin émission mon numéro de contact va dédicace va tsuka va tikali wana mot de la fin na kolo ba ming tout se protéger pour maladie côté pendant la mboka coronavirus to mi batela to sikola mama boko trop to landa pe to respecter pe ba loi o mukonzi mboka ti donc ya on a kolo ba na ngai na ebisbino ka ke boze na lo ba trop te boze la kaka disque ndenge zoya bo yoka ba fambio ba sepela ba o na bwaki bango te bo comprendre nga na koti na kote o esenga ke ba pesa kote ezala ba valoriser boulot bato donc na sala bo pona mbongo ya on na vivana on ndako bo mona nga mabete tamso tinda ya mbongo te ko inanga te ponga pe na inio te po tindi mbongo te donc bo sunga msala na biso pe to sunga bino na bo sanité venanga hérité minimbu koto zali hérité minimbu nono kakolongo boss Tetiel lycée le petit Jean Isako petit na ngai mère Ficho Cédric Kaze de Fabrice attaquant Matete Bomoko place Bozali Guéri Kepanda donc numéro na ngai ya contact ya WhatsApp ezali plus 243 89 97 97 651 plus 243 89 97 97 651 donc numéro na ngai appel normal ezali 090 32 39 905 wana eza appel normal WhatsApp on appelle ça liboso mais il est capé na appel donc Facebook nanga ezali Fambio Rafambi donc pour s'abonner pe massivement na page nanga Fambio les amis de Fambio Rafambi ça mourit le grand rappeur puis Mosakoli Lamine na bossa peut-être Tania Fernandez Kutazali et puis Brenda Tangi donc bon est-ce que vous pouvez dire que bon sinon moi mketo ba mitindele da bien avant basolola nanga dia bazala nanga déjà donc na peut-être mboto ba Hollande biso o tout ba Hollande biso Clément Kadima et puis papa na biso Kongwati Sébastien na bossa peut-être Francis Dikando Maboko Bank. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup comme ça à celui qu'on appelle Oscar Fernando depuis Suisse. Merci beaucoup aussi à Pakapel André de l'Allemagne. Merci beaucoup Nene Bozalara. Et bien les branchés à travers Ezama Kambo TV, Ado le Pro Nassima Caméra. Son est bien Boroyora, oh na lumière à bien Ado le Pro Azo qui m'a en charge. Merci beaucoup na merveille que du tout comme maître de la presse, on a pu confirmer la badge en boucle donc tout le monde est très prochainement. Il y a Binoye Sandrine Momoza, la valeur de la presse congolaise, na ami des stars, tout le monde est très prochainement. Bye.